Bonjour bandeko, soyez les bienvenus chez Maman Lydie. Bandeko, tout le monde a image wana ya maman Jeanne Lutumba. Papa Lutumba yemba. Aza moi sabi balé à Papa Lutumba. Mais azu chance à obota te mais Papa Lutumba za abane 6. Sikoyo maman Jeanne a eu bateki lupango. Bateki lupango ba pese kaka 10%. 10% bateki lupango mais ta Papa Lutumba kufa kita ba na ko na ye mwana ye auta François Mwasi alobaki ke Papa Lutumba iba simbe na lupango wana te batika ye so bazu pe liputa bloko ole ba pesa ye ye leta kundi ye mais bino bana bokunda Mwasi na seno de mama ye mama Jean alobi ke mwana Papa Lutumba ya France alobaki yango sikoyo tango ekomi bongo tango Papa Lutumba bakundu Papa Lutumba pe 2 mois mwana zongi aye na audio ke audio wana Papa Lutumba lobi ke lupango o mama Jeanne vandaka Lutumba po abala ye atiki on pona bana na ye 5 aloni mwana liboso mbali ko liboso mwana Papa Lutumba liboso mbali azana kati te so bateki yango mama Jeanne azaka na 10% na kati ba pisika 10%. Sikoyo mwana nga bema ba oteka lupango mama Jeanne bibosa yinsi bo sala après ba oteka lupango to bateki lupango batindi avocat ye pesa ye 11000 ba pesi 11000 ba pesi ye entre temps azaba nyongwa bill fafuta. Sikoyo ya omoni mama Jeanne aleki azo senga aide ba aider ya osuka wa peske ne okende Papa Lutumba zo na âge ya 16 ans sikoyo azana 71 ans a osuka wapi amesa ofutela ta osuka wapi na 11000 wana bapesa ki wana osuka nango wapi mais azwaki mbongo mais mwana liboso ba déclarer azwi mbongo te wana ba famille na bango sikoyo ezaka apasi bandeko biso yango moto tozo biso nsuma yela soki ozana mobali omoni ki mobali asoma bien na ye fotala soki otala pe soki ayi kombo nesa na kati ato boti te otala kombo na ngeza na kati mama na âge akomi oyoyo na 10000 wana asoba lupango koto nini mapango pe 10000 eza nango ya osobe ya 10000 peza nango omona mais sikoyo na ndenge yeska mesani ko vanda balipango ya 10000 ya force osoma bantele banini wana sikoyo eza passe bande boyede kaka ye tozana premier dame azali tozana bato ba obalinge Papa Lutumba ba aider ye po soki desi eza Papa Lutumba atikaki audio wana nde bande bapesi ke 10% bapesa mama Jeanne bana bazana forti te ezaka biso ne batoza mayele toza mayele tango ozana mobali linga ba bien na yo acha yo pe na kati neti mama mboya a boti te mais a passé vie ne mumena Papa Lutumba faza lupango na ye moko omoni alobi pona boti te non pona obota ka te na kile lisolo moko we mama ira na auto beta awa lo 2 jours passé awa mama moko azana limité 10e ri azana bana bazana France bana Londres bana bazana Suisse mama bota bana 6 bana 5 bana poto mais bana wana balingi batere mpo nonga limité wana bana na e propre babina mama bango papa na bango abalaki yete mama na bango papa na bango abalaki yete abima lupango batere lupango wana mama aza na 80 ans ta mama 80 ans na bana kati baza contre nde baluke mama Irene babete mama Irene lisolo wana botala mitema bino boza na poto bana boza na poto mama na bino propre so boteki nda bongisi mama bina vandi mais baba nga bima bateka lupango papa nga balaki ete na limité na 10e ri so bolingi histoire mobibo ke bokena mama Irene Masiando TV boyoka histoire na esalaki nga pasi mais bana e propre na ministre oyo bato balingaki Papa Lutumba ba aider ye po bana balobi ke mama Jeanne na Papa Lutumba dibale ezala lisusu te mais papa tikaki ye kaka wana na reconnaissance mais bana sikoyo bayoki audio papa nga tikaki bo aider mama o na âge akomi na okende wa bandeko ba aider na 10000 osombe sika nini. Merci beaucoup bandeko.
bandeko baede ka mama Lutumba aide aluka bazwa place à revendre po eza passe na age na bandeko eza passe bandeko biso pe toza na poto awa to wela ka mpango ba para batiki te to luka to sombaka biso moko ole to wela ka mpango ba para batiki to mama kufina nte bo bimisa mama libanda eza gentil eza bien te donc eza passe bandeko oya ko amoni ya ko bas opinion eza ya yo mamba ko finga eza te biso ala na chaîne so fingi to bloquer yo to linga to finga raté o peso opinion na eza normal eza mamna bango to yo ko ba vérité bima merci beaucoup. Soyez les bienvenus.